Saratola TV. Comédien, et le raison rabino ngana lo ba talenté parce nazana posa ya rokuta na mama sila. OK. Pour un message on zamba pesinga. J'ai besoin de voir la servante Mama Sila Bissalou pour le message que l'Éternel m'a donné et puis pour d'autres choses que je ne peux pas parler à la télé ici. Je pense que non, je suis clair et ouvert. Saratola TV. Dabato mususu. Ce qui période dabato ne lekina nouté et que nous yokubundi sa période dabato wana, vous aurez toujours des problèmes. Batuko bomana poison ezara jalousie physique boy. Parce que dans le milieu de théâtre mingi, bato belé bakomi initié. Initié. Bato belé bakoti ba loge, actrice belé, bakomi ko sala ba pratique ya ba loge wana. Oh, nakata ba loge senga sacrifice. Saratola TV. Ndeko sila namoni message el boso na pesaka na yo sur deuxième message. Namoni afandi na kiti moko boy. Il y a le koum, kiti moko ya gloire. Mais le problème était quoi? Saratola TV. Pendant que baneko s'avancer pour que nous vendons na kiti wana. Ezaki na bato belé, bazaki na kata salle moko. Bazo ba balbi que no azo mérité te ko vanda na kiti wana. Azo mérité te ko vanda na kiti wana. Et na moni bitumba. Na moni que non le boko moko ya nguya une main tellement puissante et récupérer et qui est fan ici na kiti wana. Tango fa na kiti wana ba niko yemba ba chanson victoire pour naï. Mais ce qui était mal, na moni à s'effondrer na kiti wana, à s'effondrer. Saratola TV, la chaîne qui assure, Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble qui est présentée par votre influenceuse Saratola. En tout cas, l'émission Nabiso Analysons tous ensemble. Bandekonias Touboebi Tozarana invité Nabiso spécial Nakomboya, le prophète des étoiles béni du ciel, le docteur Patrick. Alors, na actualité Nabiso Ezo le kanana katia communauté les loyo. Torosolana docteur Patrick Makambetali bandeko na biso ba comédien. Il s'est dit que bandeko na biso ba signa ba pacte yango bazo balate yango bazo botate la majorité. Il s'est dit que bandeko na biso ba comédien baza rowele la succès na pouvoir. Mingi to bengisi docteur Patrick na makambo etali Sila Bissalou. Apesara biso prophétie. Na Saratola tolexara bémission inapercité to bomba ka archive pour na Sila Bissalou. Mais auto za romona lelo na kati ya communauté eza le contraire ya auto yokaki to éviter yango to bengi le docteur Patrick to mekana ko sola makambo etali ba comédien et to solo la makambo etali comportement ya Sila Bissalou na kati ya communauté congolaise et envers bandeko na ye ba acteur na ba actrice. J'ai dit merci beaucoup, na ba meilleur fan du monde nyonso. Derrière la caméra, ingénieur, je suis na Pesio Mbote. Merci l'assistance Nayo Tadingalapa, Papa Libandi. Merci à toi, l'homme selon mon cœur. Merci vraiment pour l'encadrement. Et merci na bandekonios to bolingara. Chaîne Nabiso, Saratola télévision. Vous continuez à s'abonner massivement, vous partager, vous liker. Et vous allez Ramalamu. J'ai dit bonjour, docteur Patrick. Bonjour, maman Saratola. Grand esprit, première dame, merci Nandingo Pesibus opportunité, Yakoya sur une émission, Nene Oyo, analysons tous ensemble, Nzamba Pamulaba, Oyo Subalanda Kayango, Atomola Bango, Ayoki la Bango Mawa, le Boko Nzambe Zaliko na Bango, Nzamba Pamulape, papa je suis à derrière caméra, Apamulape, papa Tade, na assistance Naye, Apamula, mon président Diego, vraiment félicitations na. Pour l'album qui est bientôt, titre nous sommes là pour propulser spirituellement et merci beaucoup, docteur Patrick Lelo Penza. Tozaka na kati ya Biblia mais toye mingi na ba réalité za koleka na kati ya communauté boza ba telimpate biso za ba pate boza ba serviteur de Dieu boza bato fobote ya biso ceux qui place matate ezali boza bato fobolukila biso pe kimia na kati ya communauté congolaise. Docteur Patrick na bengi mingi to sola makambo etali ba comédien na biso presque nyonso. Apparemment, boyo kanyeza la raté.
kolingana pe ezalaka te. Baza plus basé na kati ya jalousie. So il manque quoi leki na 12h a fini moninga msusa oleka na 17h a fini moninga. Mais après 2 jours, 3 jours likola pasi okuta bango ba se retrouver susu na scène place moko ba retourner parce que ba futaki bango ba mbongo. Est-ce que makambo eleka na tout autour ba comédien ndenge batu bakufaka ndenge babwaka na ba maladi tokolo ba ki ba comédien baza na pacte moko satanique ba signa. Merci beaucoup. Nous avons des messages au Naenango. Okay. Le message à faire Richard de Poule, Vision wow. Azwaki, pour Naye et puis pour Nasila. Ok. Ozomona makambuze belé na kata mukili mama Sarah. Na bolinga mutuna no bandelango na banano na kopesa ba message na bakolo na ngona concerné. Ok, pesa na un message et plutôt kotana. Merci. Visual bosso pour na ferry. Par rapport à stade de martyr naï namoni ezali tellement combattu alors naï comme on a na vision namoni batu 5 bakufi batu 5 bakufi na se ya ambrema parce que batu bazala ki ebele stade etondi mutu moko ayebisinga la biote stade rotonda tena ba commentaire ngaza vision ngana zwaki alors namoni désordre moko ko salma makasi namoni bat basim ba flambeau ba mwinda ba flambeau bazo ke no tumba bat bazo zikisa bat bazo pesa embouteillage bazo pesa mobulu na kati ya bato bavanda déjà lo bato ko kima bato ko sauter nde bato 5 bakufi. Alors ezabi tumba monene omoni biso ba sena nzambe to mona akaboy tango nzambe alakisa biso to yaka koloba yango na ba place parce que bato wana baza bato moko baza public les hommes publics ba prophétie pesa mabo soki ko kisami omoni na pesa prophétie belé ya baninga musu ba journaliste ya ba mabala ya robota na bango ainsi de suite na mboka oyo na pesa prophétie ya baliwa président musu wa Afrique awa isalama ndengo na tout ça mamoze belé alors ne ko mona ndengo na pona ndeko feri c'est un grand combat mais problème est ndenge nini soki to pesa message boye na public boye ezali parce que bazana bato belé et comme la bango ba luka biso to bondela pona bango ozomona ngai na kwayaka na dona tala onzamba pesi mutu yango nde musana e ngai na mona raté d'abord nde bat la musique mokili musique nzambe moi je vois les dons et les talents nzamba pesi mutu nyons tout dans un pasteur té évangéliste té mutu muso akoza pe député mais asamela ozomona et toyoka rapé ndeko feri atanga pe comme nzambe. Et tout ça manzem nem so asala ngana zelaka ya nzambe po eumelaka ozomona alors tant na mon message ndengo wana na bi que non accessibilité cause facilité pour nous kutane ndé na pesi message oyo soki batu na ba moni yango bayoki et que non soki andimi que non nzambe azana ngai et que non ndimi message nzambe akoko loba parce que nzambe pesa ba message pour na ba pharaon apesa pour na ba roi Babylone batebele mais ils étaient sensibles au moins ba konzamboka bazara soki ba moni message ba koluka ba sel na nzambe wana yaka au moni message boye ça va nzambe alobi nini pour na ba orientation nini toko sala pour que no likambo ekoma boite parce que soki baton ba kufe olukeli ba problème et ko lukeli ba problème makasi sérieux et makamsusu eko koma pe mabe voilà le message pour na ndeko na biso ferry par rapport au stade de martyr naï ndeko sila na moni message el boso na pesaka na yo sur deuxième message na moni afandi na kiti moko boy ya lokumu kiti moko ya gloire mais le problème était quoi pendant que baneko s'avancer pour que nous vendre na kiti wana ezaki na bato belé bazaki na kata salle moko bazo ba balbi que no azo mériter te ko vendre na kiti wana azo mériter te ko vendre na kiti wana et na moni bitumba na moni que non le boko moko ya nguya une main tellement puissante et récupérer et qui est fan ici na kiti wana tango fa na kiti wana ba niko yemba ba chanson victoire pour naï mais ce qui était mal na moni à s'effondrer na kiti wana à s'effondrer au monde monsieur dit à tout fuma à s'effondrer donc voilà le message alors pour mutu à s'effondrer ça peut être l'étouffement ça peut être l'empoisonnement ça peut être spiritualité équité, ça peut être des attaques spirituelles qui atteignent la personne. Voilà le message du paravent et le message ça se corrobore alors Moutnamouni a s'effondrer sikoyo
na kituana et batbaniko lila na kati ya saluana. Alors c'était terrible. Et d'autres histoires qui restent là, il faut en priver. Et voilà message bibalé minene on a qui pona bandeko o ndé yangwana ye kotalisa. Je pense que non c'est même le qui non ba jouer le qui na ibisa na vision pour na faire mettre sur la quitté autour na ngo pété raison pour laquelle les na bandela comme ça ko bandela mutuna na yo ouais na bandela ko tuna en tout cas le message est passé na bandela tuna pona comportement ya ba comédien bazokufa na ba maladie wa boakelaki oachelaki poison wa bimaki na mobala oyo apparemment baza na cohésion te. Mais plateforme moko basala yango emonu vivant non basala ba plateforme emonu vivant ozo mona wane koza ata 10e plateforme ba nango ebele mais solution ezala kate. Le problème anezali ba course de pouvoir ba course de leadership et ne ba kino ba ki bongai mutu nyoso alinyaza na place ezali élevé non. Na mystère et élévation, il y a aussi le mystère des temps. Et ça, on attend au Nzamba Bongisipo na motutel. Et puis, ça, on a période de moko. On remarque, période de yaba kakoko eleki, période de yaba kaski tolitimba eleki, yaba mamale, période de yaba roum, yaba biscotte eleki, période de bato mususu. Ce qui période de bato eleki na nouté, et que nous avons sa période de bato wana. Vous aurez toujours des problèmes. Batko bomana poison ezara jalousie physique boy. Parce que na milieu bato théâtre mingi, bato belé bakomi initié. Initié. Bato belé bakotu ba loge, actrice belé. Bakomi ko sala ba pratique ya ba loge wana. Oh, na kata ba loge senga sacrifice. Ba poison mususu eza ba poison ya spiritualité. Ba poison physique boité ba tseli mutu poison boité mais ba poison ya spiritualité ba lokio parce que le diable est capable ya kotina mo pepe moko ya mabe mo pepe yebo ka comment seulement un peu respirer qui oh ba yeba que non to sala yebo c'est comme ça ne bazo bomana entre bango na bango et problème ce sunga na monaka bandeko bactère ba ko limisanga moi légèreté ya sexe. OK. Légèreté à sexe boli misangai. Moi ba wana ya lokola bosali rôle ya oya za moi sambali mba mo pe kompe moi sambali ya ndenge ya solo mais ya ndenge ya valeur te. Donc ya ndenge impudicité mais comme moi sambali te na ndenge ya solo te. Kozomona légèreté wana ezozala bien te moi que non zemi kobota bota tout ça mabala ngo kabona en réalité ça mabala te or na ba rôle wana sur ba pesi mutu jouer rôle ya moi sambal au mona que non metteur en scène azol ba bi bo sala pendal wana te za solo bo comme sango ya solo ponga mona sala théâtre ngana sala théâtre na nolika na RTP série wana tanga obongyo na ba RTP. Alors je connais ce monde là et on a quitté ce monde là, le monde de légèreté. Quand vous êtes ces alliés comme faibles, tant que vous pratiquez en Moselle, on a mutu moko bo ibite ta dam naï, oko ken pe avec facilité, ne bomba ozo anana avec facilité. Et problème sur ko bomana, et zo zala ba attaque. Au moins que non mutu ozo sala makamune avec sérieuxité. Ali musana naï. Mais mutu mususu au moins que non qualité image eza bienté, mais zo zana succès makasi par rapport al kamnini asimikisi. Tout le monde va mususu ba violer pas violer ba à côté ba prison ba to théâtre nous toana pourquoi muto qui ne violer ti à côté eza ba biloko oyo ba tindi ba on a ba science occulte ba zokota pour na rejoindre succès. Alors le succès vient de l'Éternel. David a dit je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Secours, succès et outa pas dans Zambé. Soko zelita na yo, orozo succès na yo. Soko zelita na yo, orozo élevé. Alors moi je trouve que non, il n'y a pas d'amour. Amour les até biso ba sen nzambi tozana droit côté ya bolingo. Ba congolais to lingana, ba journaliste to lingana, ba musicien to lingana, ba pasteur to lingana. Bolingo eza message auto ko lemba yango te. Et puis eza message à mukete. Et ça peut-être non baté qui ont lobby tika te. L'amour doit être prêché tous les jours, à chaque instant, partout, par tout le monde. Mokonzamboka, ba pasteur, l'amour doit régner. C'est ça ce qui fait la force. Tout le monde est artiste ba Nigérien, ba sanganaka.
tout le monde a américain basanganaka même ata ba quartier ba yo kana te moyen mo basangani pour combattre mutu tel mais à combien plus forte raison et puis batu nyonso to na so tuni ba mo bazaka ba chrétien basamela kaka mais quand il y a pas l'amour ko bomana et puis batu acteur à théâtre bazoko famingi muke akufi problème les autres zaka que non bolingo ezate. Merci voilà bazana bolingo. Merci beaucoup docteur Patrick. Dernièrement Touta Koyambayo au Pesarabiso message pour na décoller la bisalo. Alors selon toi message wana il a tinzoto parce que tout le monde qui au lobaki a vous a élevé international, un star international, c'est ça c'est que oui. Lobaki et apparemment message en il faut zona nous sous-temps ou bien tant on a une coxamité parce que tout le monde dans la communauté et communauté moi le contraire au moni azana batu na Abakouk au moni Abakouk était à son poste. La Bible dit j'étais à mon poste. Expliquez-moi sur Abakouk. Abakouk ezanine. Abakouk ezali un livre dans la Bible. Alors Abakouk il y a une grande prophétie qui était donnée à Abakouk. Nzambe azobabi wana Abakouk abi j'étais à mon poste. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Et l'Éternel dit c'est une prophétie dont son temps est déjà fixé. C'est une prophétie que tu dois écrire, que tu dois graver sur une table, qu'on la lise couramment. Et c'est une prophétie qui marche. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alors Abakouk était là pour voir ce que l'Éternel lui dira. En attendant, si l'Éternel dit quelque chose, on doit entendre. Mais lui, il dit, j'attendais de voir la prophétie que l'Éternel me parlait à mes oreilles. Voilà Abakouk ezali bato bazarna poste na bango, poste ya musala, batika la grana, poste ya mabondeli. Voilà ce que je peux expliquer comme Abakouk. Oh, donc Abakouk ba na poste ya mabondeli. Abakouk azana poste ya musala, poste ya mabondeli ba boujaka te, bazela la prophétie c'est kokisama mais prophétie ngo ekotambola nde. La prophétie qui ne court jamais. La prophétie qui court n'a pas de contrôle, mais la prophétie qui marche et elle s'accomplira certainement. Donc, bazarana foi ta ba moni lo mote ba ozela kaka. Bazabat bazelaka. Mais ba Abakouk na biso o ya lelo oyo. Siko yo makamotuni nga motuna wana, otuni motuno lobi par rapport à prophétie na pese mamasi. Ouais. Omoni la première des choses, moi je demanderai na maman si là on a ba conseiller il y a bien, na ba conseiller il y a bien. C'est ça. Quand un homme de Dieu, local abisso, le prophète Moubik ici, le prophète des étoiles, qui voit les étoiles des gens, je passe à la télé, je prends mon temps, je prends mon transport, je m'habille. Je ne suis pas venu m'aventurer pour parler de n'importe quoi. Quand on appelle ces prophéties, Ekomi, Bomoni, Boyoki, il faut que la personne appelle l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu ne peuvent pas seulement venir vers vous pour avoir de l'argent. Que non des hommes à la télévision à prophétiser pour que non beaucoup de temps pas non. La meilleure des choses que notamment qui prophétie à combo na yo si la bisalo la meilleure des choses au luki Moussel Nzambi au invité Moussel Nzambi ezali ndenge nini likambo ya prophétie yango comment on peut se prophétie alors Nzambi a dirigé ndenge nini ba directive eza ndenge nini pour na kokota mabondeli afin que la prophétie s'accomplisse ozomona alors c'est alors que nous Moussel Nzambi a okuta nayo abani ko biso ba directive par rapport à prophétie telle tu dois faire ça peut-être sous l'entourage nayo parce que mutova mata il y a des problèmes là. Joseph wa mata akutana na ba trahison. Joseph wa mata akutana na ba vente, akutana na humiliation. Alors toutes ces choses là esengel oyeba yango obongisa yango pour que no osimba prophétie na yo umuna elata nzoto. Prophétie ko bima mais ko lata pe nzoto te. Parce que la Bible dit ceci, quelques-uns ont salué leurs promesses de loin. Faux prophète peut kokisama etenzoka elati nzoto te. Elati nzoto te à cause na parce que la Bible dit par ta faute tu perdras l'héritage que l'Éternel t'avait donné par ta faute. Est-ce que maman Sila abenganga? Est-ce que Lukanga abengayo? Et là, comment tu es le canon d'Ingouana?
Et le deuxième message, je lui donne. J'ai vu le message que nos motos, a étouffé moto à Kouyi Nakiti. Et Batbani ou les Lanagata. Ça shit. Tu vois? Alors, toutes ces histoires-là, quand tu négliges cela, quand tu vois que les hommes de Dieu viennent peut-être n'habiter Zabongo, mais quand il y a une déconsidération, c'est pendant Batbatal, Batbamoni, là, l'Éternel va voir que non, celui-ci ne prend pas en considération le message de Dieu. Oui. Quand tu ne prends pas en considération le message de Dieu, moi, ce message est bimi, nous avons besoin de Kamunandoto, ton prophétie. Et l'action comme responsable, nous avons besoin de Nazakunate. Ce qui est coquille samité, ce qui est coquille samité, Ezaïo. Et le deuxième message est là. Est-ce qu'il m'avait appelé à Bengakité? Est-ce que l'entourage n'a pas de démarche et Ibanité? Moi, je demanderai aux personnes qui t'entourent. Ce sont des personnes spirituelles. Est-ce que tu connais les états d'âme? Bah, tu me souviens de Abakouk, mais Abakouk, il y a faux. Parce que tu as un poste pour trahir. Tu as un poste pour distraire. Quand la prophétie sort, tu dois chercher, tu dois appeler les hommes de Dieu, savoir la directive. Et puis, dans la télévision, tu as des détails. On a PC flash et des détails sur la spiritualité pour que nous soyons. Voilà le message de l'Éternel. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Dr Patrick. Mais quand on a pour maman Sila, les lois a commis les bakou pour na baninga et belé au basara na bango salamoko. Kotinda ba fanatique nae, kotinda ba journaliste nae, ko finga ka donc bazo finga ba comédien sans exception. Et puis azo pekisate. Na ebité yo za mosai na nzambe peut-être na ndela na yo yako yo ka conseil, topé na ndela na yo ba journaliste na yena ba Abakouk na ba ko changer comportement ba ko ça la rôle na bango ya Abakouk oyo zo expliquer biso ba Abakouk ya Bible yango moni pena na ngina tu na yo est-ce que eza malamu kotinda ka batu ba finga ka bandeko na yo bosaka na bango musala moko parce que ka bandeko ba voyager ki ba ki okota na Hollywood ko travailler na ba Nigérien. Ok, merci beaucoup maman Sarah pour na moi je regrette parce que on doit prendre la responsabilité. Tant vous allez éducateurs des masses, éducatrices, si vous voulez, des masses, et Seigneur oye bakeno ba yebinga, ba pananga, bazo contrôler ango, et lobilanga bazo contrôler ango, na batu nangai. Omoni, na tangwa kala, ba chef coutumier zaiki, ceux qui n'étaient pas tengu boy batone nyoso batamula ka tengu soki alati rouge batone nyoso balati rouge nde balba que non il y a pas de mauvais chefs, il y a que de mauvaises troupes ngana ko ndima yango te proverbe wana parce que le chef peut influencer tant que moni que no batu no bazo sala makambo ndengu wana ezali bien te et puis na conscience soko zo sepe nangu ya zamona na nzambe soki ba message ba prophétie zo yabu c'est zamona na nzambe l'Éternel les connaît et puis nzambe zo lobela ye alors kotika batu na yo ba finga ka batu ko passer à la place publique des médias o ya koloba mabe pour ba journaliste koloba mabe pour na batu mususu pour ba ninga mususu et que no ba ndimba ngona Hollywood tu vois que non c'est pas bien. Moi je pense que élévation à motu il faut oser la d'accord na yango c'est ça il faut oser penango obeta maboko soko beta maboko l'élévation muningate l'élévation peut muto obeta maboko te ou soit okoko bundisa pe élévation na omoko na opesa exemple mon na bible ezaki na bana mibale moko asenge bozui po akeni musika tata na ye aki asilisi mukuna alors tango azongaki ayeko kutana na ndeko ne atikalaki ndeko na ye abimaki tango ya kuti fete ye salama fete ye salama balatisi elengi wana kendeki azongi bilamba sika abandi kosilika asiliki na élévation muninga papa abime comment yoko kosilika na élévation leki na yo leki na yo abungaki tala azali retrouver azongi yoko tu sepela yo vainanga ozana biloko nyonso tu omoni du fait que non asepela ki te na retrouver leki na bete maboko te yaya wana tinenge parabole sila Yesu Christ a kende tia ozonga batika ko lobela te que non yaya basali les fêtes et les wana parce que azaki d'accord te na élévation ya batu mususu. Moi je te demanderai, je demande au peuple congolais, aux Kinois et les gens de partout qui sont dans le monde, si l'élévation d'une personne est certaine et mon année, il faut qu'on dise dans la spiritualité ça joue un très grand rôle. Joseph Baboye qu'on dit pas bandegone bateki bandegone ba fukamela ki. So zo boya qu'on dit élévation moninga keba
oya kofuka mela muninga wana mais soko ndimi boko kende bino me boko converger et puis na Congo awa nous n'avons pas seulement besoin d'une personne as les meilleurs chanteurs les meilleurs joueurs les meilleurs comédiens artistes non il faut qu'ils soient nombreux babi makalbana pour basala que non devise ça nini ekota na mboka eto mama et puis qu'il tire mboka et bimalibanda et ken bayi bangu mais quand il y a des combats de quoi c'est là où la sorcellerie naît c'est pas une élévation non c'est leur temps. Et batunayo bako ça la que non ko na place publique ko loba tout ça ce n'est pas bien. Moi je pense que non, il faut ouvrir les cœurs aux hommes. Est eza ba conseiller na est ezali moko parce que za mwana nzambe. Moi je pense que non il faut fongola mutema ce que comme tour muninga parce que l'Éternel va t'élever aussi fortement. Bon montant comme élévation no mawa sara na ko sauter. Et loko moko mabe na mukili. Au matin na podium bo bato tonne belé ba no yembila bima okoka esengo ya pouvoir wana te. Donc élévation il faut battre se pianayo. Alors ce que nous c'est élévation ya muninga mosusuté il y a eu pe ozana combat. Alors ça va combattre au niveau wana ou mais la okufa na souci na attention. Moi je pense que nous il faut bolingo ezala, il faut boyoka, il faut qu'on ndima tura muninga. On malala ce que bimi tala manga ekozela. Ce manga bimi ba safu ekozela. Tant ba safu moi que nous ba safu olingo lingate eza période de ba safu. C'est ça. Apparemment bazo ko supporter succès ya baninga te do balinga ezakanga. Ezakanga na éviter pour na. Ba maman bomengo bazali na succès. Ba papa kokodioko, ba papa koedi. Bakei, la Bible dit une autre génération s'en va et une autre la succède. C'est avec facilité. Ouais. Et beaucoup à la génération moko. Mais on comprend que mon balé avant. Beaucoup à la génération moko mais mon sont mutuk avant. Comment on a une complication? Pour nous, c'est avec facilité. Mais pour nous, il faut beaucoup d'exercices. Ndima est un soir comme moi, mutuka. Ako otambusayo bokepe maki kole bolé mula peko beta lekeni nanzela azuyo parce qu'il y a ce mutuka azamu ninga na okoko silikila été. C'est comme ça dans la génération to bote mukolo moko mais ba promesse ekeseni toko va na yonda ko moko mama Sara mais to la no meto moko te c'est ça toko la no pe meto moko mais ba kusen ndenge moko te toko chape mutu na kusen moko mais ndoto ndenge moko pété mutna mutu azana promesse na yi et puis azana temps et accomplissement ya promesse na yi. Ne pense pas que non, quand tu parles bien, quand tu parles beaucoup, quand tu as de l'intelligence, il faut que ça soit seulement toi. Non. De la poussière, Dieu peut élever les pauvres. Bato ba talanga du fumier, Dieu peut récupérer les intelligents pour les faire asseoir avec les grands. Ce qui est coquille. Et moutona za mutamasum, aza mutamabe, so nzambe ya tombolaye, nzambe akoma aveugle. Si Dieu veut bénir une personne, devient aveugle. Souvenez-vous na histoire ya Esaü na Jacob. Jacob a lati kutu poso ya nyama akosi que non na Esaü akosi. Mais la bénédiction était descendue sur lui. À cause de la malédiction a été acceptée même par sa maman. S'il va te maudire, cette malédiction tombera sur moi. Donc voilà comment je peux dire quand Dieu élève une personne et c'est le temps de ceux qui sont élevés. Voilà. Merci beaucoup Dr Patrick. En tout cas, analyse d'un seul et l'autre mais la penza mingite mais pour te clôturer, conseil ni ko pesa na ba acteur na biso na ba actrice na biso. Et puis avant pesa bango conseil, analyse ni ko sala na musala na bango, est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce qu'ils ont mata? Est-ce que sur le plan spirituel, ça dans le bon? Ok, sur le plan spirituel, et belé comme dans les faux. Ok. Et belé comme na ba bloco ya ba. Au moment où jouer rôle ya PD, mais alors comme appelle PD puis na ningi ya solo. Ozomona. Oh bloco na za mabe. Et rôle wana pe o ba jouer que non mbala comme PD. Moi je trouve que non rôle wana is un rôle mo pena mabe. Normalement, et ça détruit le merch. Et zo baby ça peut pas tomber mobile mais a commencé makambo ya basi. Na culture na biso ba africain. Ozomona elo wana za malamu mingité. Moi je pense que non au monde na ba groupe nyonso tout et comme il faut qu'ils aient azala, il faut péder azala. Oh, ils a bien été na ba groupe nyonso tout. Ils a bien été rôle wana mutako ko incarner mais et ko tika ndenge wana te.
Et comme nous donc abimi na ndenge qui PD tia comme PD na solo et dans chaque groupe PD azala non moi je pense que nos rôle wana il faut to bannir yango au moins dans ba film musu total ka tout monde a bloqué les zalate et pas na biso ndé avancement pendant ba idée zo zalate est-ce que ba idée monsieur ko zalate ba idée comment moko soko to papa oyo akufaki baboto lupango moi c'est pas bengane libanda théâtre groupe on peut ba osala pe rôle bon groupe ba donc c'est comme si une histoire oyo baluka non il faut que non bat baluka ba parolier il faut bat ça là ba recherche wana c'est très important parce que kolukate yomoka ko komanzemu yomoka ko ma pièce non il faut chercher les écrivains ozomona net ngai oyebi ngana ndo pesa bat memba nini ya théâtre na ovanda ba historique na pesa bat historique et puis on appelle ça historique na placer na ba tableau na placer ma no tableau épisode 1 heure du temps tableau tel et en a autant de personnes et vous en a place tel bat parole baboué donc j'écris l'historique ozomona donc voilà comment va évoluer conseil monsieur Ezali nazomona théâtre les hommes mataté théâtre les hommes mataté magamuka kanengwana so neti que non bozana posa ya mutu muka jouer la kitata na ba film nigérien au moins que non mutu jouer la kitata za na tata atika la pe papa kaka azape papa mais pas na biso ça toujours une incarnation au moins que non jeune à celle bleu moi papa mais elle moi bien té pour na nini te que non so rôle ya papa bozik na papa so ki mama bozik na mama et mon na que non oyo mama aboti moi na oyo ba mon écart d'âge alors biloko ne sala maté pourquoi même s'il n'y a pas de producteur pour pas producteur ba il faut pas mon que non bo évoluer bino moko parce que Bible le Bible si tu as quelque chose on ajoutera sur la chose dont tu en as mais si tu n'as rien on notera même les paix que tu as donc battre notre zangi non il faut travailler et battre na biso ba ko mozana complexe moko boye complexe ba ko mozana ngo complexe des habienté beaucoup banga ba acteur mosusuté d'ailleurs bango ba acteur ba Côte d'Ivoire ya ba Nigérien ba s'inspira kana ba groupe na biso na groupe salongo ba zo ba mayele kuna ba mo ba lo ba témoignaka alors il faut to garder loko wana ezamne mo pena ba musicien ba comme ko ça métissage ko beta ba musique international ba zo bo sa la culture na biso or culture na biso ezali aussi très important ezali pona ko battre la beaucoup ko na biso bana na biso ba paix historique etika la ndengwana alors ce qui beaucoup ko sala makam nyoso ekokana ka lokani ba étranger ezap na bien teza makam singi peut tout garder et ko sala biso bien et ya suka nakolo maman Sarah vraiment vu pe ya sanctification ezali pa na bango vu on a ya kota eza bien té il faut parce que les lots na Kinshasa ce qui que non ba bi que non moi c'est mon tutelle que ça théâtre muto na olingate pour que non kuneza monde ya poto monde ya poids ya poison monde ya problème monde ya po ya polémique nani oyo mobala ko ndima moi ça théâtre a ondimate parce que ils ont métier ba université mezali ya art awa papa bodo ba bimela kuna et ils font leur vie et les lots bodo papa bodo umeli les lots ozomona ba chaîne à télévision zali et puis autant que ça le théâtre ozomona pe que non makam pesa cadre yemo personnel ozomona mais batum sous c'est compliqué alors il faut ba battre là temps là na ba don et ozala très bien et message oyo nakoko pesa na actrice au bazobona na Hollywood Yossi Pechanga na Gomez. Maman Gomez na maman Echille Pechanga Black Noir. Black Line. Black Line. Nalingaka mingi po na mona kazaka courageuse donc là ça misuti. Alors félicitations, courage parce que c'est comme ça. Biso basel nzam ton nimi élévation na bino bo me mamboka na biso pe côté mususu. En tout cas félicitations. Et beau simba on a maboko beau représenter mboka kuna et kozala malam maman Gomez félicitations bravo à toi nalinga pe maman on a ni belle vie bella maman belle vie et puis à ça bien
na opesa pe courage na ngana maman nani maman Malio Sombo Balo Sombo maman ya Freddy maman mususu nazobusa na azwaka role ba mongo boy nani wana azwaka role asekisaka maman seka te maman moka loba ba mongo maman epela vraiment maman epela na lingaka maman epela makasi mingi na musani ne asala ezalaka très bien vraiment akende liboso. En fait, bah on a talent mais bazana talent bilo mo ezolinga bango nazo profiter ko encourager monsieur Duche Kapanga Natala ka monsieur Duche monsieur Fiston Saï président aimons-nous vivant. Alors il faut ça là tout que non bat pas linga na vivant, c'est ça président Saï na sepiani makasi mingi mais na moni abani ko kita période na esili ou bien comment il faut zongela lisusu basala nzamba bonde sur pour na moto zonga lisusu parce que je vois c'est comme si quelque part sur le plan spirituel il est devenu un peu limité. Oh Aza sur la chance à exceller sur le bosso mais je vois que non on combat aussi son étoile il y a président Fiston ça c'est ba combattre en haut ba vendre ici en haut ba tirer en haut voile il faut que l'étoile n'ingenga lisusu parce que maman moka uteko briller makasi brillant c'est comme si et na poste on a zupe ba bitumbe belé et on aura le temps si cela est possible ya ko luka biso to bonde la pona ko zongisa bétoile na bango en place mutu mususu na sepela na makasi maman nani maman lemba ba to buka maison na ye maman aïe bato pour maison ya bakabelo azisa na lemba superbe azapi na groupe théâtre na maman azana Belgique siko maman Kalunga OK babuki maison na oui maison babuki yango na ba biloko ba kin bopeto babuki maison na ba maman Kalunga ye comédie on dit bima pas no raneti mai a force raté a ko bete loko moko boy ozomona boza ebele na ebino ba papa nani muta masebi donc vous êtes nombreux donc je vous aime beaucoup mutu mususu nani yani mosi vraiment bela ki makasi nzambe abikisi azongela musana na sepia na ndinga sala musana yi mais eloko moko namonaka parlement de rire ouais bah ivoirien et pas na biso pe ezalakat et le connaît ça bien parlement de rire bato nyonso na tangi bakombo ba bazana doit ko sexa bato ba ko ça parlement de rire boyoka nezandete il faut boyoka c'est le grand problème parlement de rire wana et puis ba artiste ba yekola pe mo ko ba français ba bongisa pour quand même base à la paix internationale bilingue bah voilà base à la bilingue base à la polyglotte voilà ça sera une bonne des choses voilà. Merci vraiment docteur Patrick Nenge o memeli biso un message de paix pour na bande ko na biso ba comédien et le rezanga rabino ngana lo ba talenté parce nazana posa ya kokuta na mama sila OK pour un message on nzamba pesinga j'ai besoin de voir la servante Mama Sila Bissalou pour le message que l'Éternel m'a donné et puis pour d'autres choses que je ne peux pas parler à la télé ici. Je pense que non, je suis clair et ouvert. Merci. Merci beaucoup docteur Patrick. Donc bande ko na biso ba comédien bo na talent makasi et lo ke bo mabino boza ko s'étouffer ya lekate ya mandate ya salate donc boza ko rompre ka placement ko en tout cas ba pesi bino message de paix bo luka moyen bo bongisa musala et oza malamu mingi si la Bissalou je pense que yokimbela docteur Patrick Azaro beta na kombo na yo soki bureau na yo soki pe ba cook na yo ba ko contacter bo luka moyen bo kutana bo solola et oza likantia malamu mingi en tout cas ngana bino to kutani prochainement na émission mususu au revoir.